CGTV, Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, Mama, Papa. Parce que tous les bâtiments qui ne sont pas là, Dadi Moutoulanga, Evely Moutoulanga, si tu as partagé des lignes, il fallait bâtir des classes il y a jour moko. Mais en tout cas, bateau basu ba programme wana, en tout cas, et pas là vraiment archifo na oko sa hôtel de kunanga masananga ba fouté. Mais bah maramsou ba le barabi le monde ba net na ngama ba artiste peut-être besoin de désordre. Désordre ya ngoni me marqué. Bembe na bino comme na ba problème ebele, ba complication fait côté. Des désordre pas artiste, c'était ba na famille biologique na bango. Ba na ba parents na bango. Artiste mo ta roza droit na kata vie ya ba matango. Ba ko se ba artiste té. Ba na ba parents na bango. Donc yeba ba noko na bango na ba na ba za bango ba pesi ba date o. Artiste a ozo ndeni. Est-ce que dali mwana nga. Evely mwana nga. Bien. Eza ba parents na bango ne ba pesi ba date. Bocha ba artiste na mambo te. Eza ba date uti na ba famille na bango. Même na ba date uti na ba famille na ba salinde mabe. Fallait pas parce que ba artiste ba reconnu na mboka. Evely a pesaka ya mbabiso na CBS. Dadi kutrolo ba kuté. A pesaka. Donc c'est-à-dire qu'il faut que moi que tu peux matin jour moi intervalle jour moko. Mais ne ba tchao boy. Ba mon appelle ma bête so ba tu peux lo ba ye na ba on te parce que to boy to bi mama be pa ba tu moko. Yango vomé na miye na nga awa na comme na nga ana mok ba bim sa ba mi balé c'est tout. Lo ba to moninga te ku via na ngate. Parce que na ke panan. Na ministre to ça ba bengi déjà ba bina marti kuna désordre. Ma ba Congo ezaka bongo. Neska ba sa désordre ba sa désordre. Ba e ba te weza ibembe. Ah na soda guso amone bembele ke fo akatela ngo sali e bon yo mutu mo boye bembengo comme ça des oki ndogito te baptiste te za des de baptiste te batika mamwa to le lande batu ato ye bato bazepela o biso yo mikosi msinga obo yango pe banosi msepe filin dadi na nova ne boto staffé na shabato obeta ba Thompson minene lo mbisa tilapia tala po des ola sake biso pe telo abato okufa pe lobi Nzambe mutapesa nzambe mutalongola. Mutalegi nzambe azate à mettre des tas de circonstances hier aujourd'hui éternellement. Donc agol longola mon pe mayo la mukila ngolo mutapesa nzambe. O ngala muna nzambe soit quoi boyo sanga mabe. O na odimina papa quoi. Est-ce que yo bima na pe manao. Donc mutako dimina bisa azate. Ko banga mutute. To ba leader de vie. Nzambe mutapesa biso âge. Po pe mato yango ezaka nzambe. Nzamba kolongola ngo alorota na sepa mati dikolo. Donc mutako yana melongete ote matanga obanda bizo bate bom ko yokufa. Eya mbila était là partout. Yo ngantoni. Ezaba na mbila. Attitude nino sengi ke ba journaliste baza nango, ba artiste pe baza nango na tango. Na vie na ba onyo te fo batema déjà. Batema ba ke akufa zeli wa bango ba pe ba kokufa. Parce que muta éternel azate. À part Jésus, seul muta kufa pe la muke zara Jésus. 3 jours après c'est ressuscité. Bon mutu mususu. Yo yo kaiwa. Merci papi le donc tous les journalistes ça la calme ba misebo ça la calme pour boleri pe mutute a kufa za yiga lo bino et puis na beauté le roi du bébé na kata berceau mais tala beauté na keibo so bino bo bimisa bisoni pona ilambo lati pona nino lati ça n'a rien à voir tout est vanité nous tout au pesa maboka nzambe merci bon on a bien y aura des déplique à la TV na sasi réunion ba si en wenge wera yango jiba yango fois yang frère ba Blaise Boulat ba petit to tang ba bandi bolo ba 5 4 3 ans na 26 ans na bolo eternité ezala ite et tense comme te yambanga bosiko ba robenga bolo ndeni ba bando bengisa biso biso ne foto bengisa bango te balobi na mona na tabo mama bala komplika ba master te ba bengi mutu moko ti nga makamongo me manga loin nga na leku na biso na ele bemba mapasa ti dadi di kambala na Eveline baba mapasa ti fo moko bima lelo muswa bimu ko mususu zo bule pete ko moko bimi lelo muswa bimi lobité ma Mr Robomba ma muswa masuba te usube na bujalo kangi bongo suba na kisi na lusambo te soki mbunda ngeza bien soki ya otoboka bimisa swa mabe bakolo ba bina tenit bobeto ya otoboka et simisi foson to e debi bimisa na kolbana na kusala na pesa message ya nani pesa ngama yeni to ya to e message ma pasa te to ya kaka amuta kufaki mosaka to e pona susa mosaka bobo soki na kolbana nani boko msinga soba na e debi bembe na même jour et peut-être pour cimetière boka communiquer mo cimetière ngetonda to wala kunda batava
Alors au Kabolasco ni liso moi sinon les lever ni liso mbali na les Dadi Dikambala kati bolinga tout ça bon attitude nous senga que ba chroniqueur musical bazana na matala omoni nzete oyo ya kwe akwe na midi poleka matango nzete oyo ya kwe na midi poleka matango na poko atuna katina soki amonaki ya monaki ndikolo nioka ba fumi makambo monyo e bandela te po bibembe za na kwa cimetière za bibembe za boete donc bibembe ya nango mais suma kamo bo monyo ezongela na société basala kata réunion nga kufela petite sœur na yuba na kitambo boyebi na kwa na sope mutakufi to kusala na réunion ba zomo na ba Kongo ba luba to yokani bino bokunda bomisa mkoni bino bomisa mkoni wa kutu to coopérer raté mais bino bona boza toza eloko mo pas Dadi ba pas ya pas Evelyne Boyete so zangi mbongo ba ba c'est comme ko mbongo kale même ba kumisoti ndama sala ba sigate pose mbongo do ba to ya la ba ba fallait boyokana ke ya beaucoup ça on va baisser na Facebook combien hommage Evelyne a plaire ceux qui Dadi Dikambala fait boyo kana ya to sala boy to ça l'événement makasi musique ezongi to tika mamba faile le 28 to beta ngota le 7 to kundi moko le 10 to kundi moko c'est simple mon ya pas ceux qui bomisa mbongo to zo mona peut 8 là to mona ba photo mais ba compte ba mbongo bo pesa zo mona te ba photo to mona na nero mbongo on a abeda shu ko ta mbongo mais livoire et comme le raccord dans ya western na famille to batini ya loba ni comme ka ko ta ko le livoire o kanina mutu mam to monia mais Mosaka le quoi analyse sur le mobile zo la c'est moi plutôt pas ta famille biologique le débat moi plutôt pas attitude te mukolo ya makambo ya libala bosembo ndo tinga mamba basi na bango bana na bango te ngala mamba bibembe na bona yena nya na mamba bibembe so bibembe za ke na ngati te bomba ma famille banga noko te ngako noko te bon voilà Mosaka ngabi mwasi na bango te lebika Dadi Dikambala par rapport ya ndenge outi koloba wana ebandeli ba mbongo bomona raté boyo kaka ba pe bomona ba photo sikolo lenge oyo ya kosunga batu kaka soki bakufi est-ce que tant bazana bomoyi akope koyate nde Mosaka zabo moi bes ba pesio yango esunga yo kaka ba ko pesa so mais ça rythme mboko la biso ça makambo bandisi ça malamu to ya mabe ça même mabe msoko malamu mabe msoko malamu soko umeli des fois nous sommes bon moment dans le lukangote mais ce que nous sommes des fois nous avons chance côté dans notre note zoara liboro nous sommes problème ça ngo tu vois liboro là c'est ma point mais ce que temps dans l'on va message donc des fois mon akine comme bon to message ngo ce que problème pas pour yete mkolo rokufa to yena ba cotisation to liba lineta mundu ba chemise mundu on te biso na to bimisia pour nini to yero kwa mona biso parce que tout le monde a des présences casse mais mundu mtezo dominer des présences il y a ba maman Mibale Mboka na biso maman Denis na maman Olive Lembe o bazali ko ça artiste musicien artiste comédien éviter message européen ça la félicitations bango la festa bon mais yanga ba papa ne ba sala ba maman ba to ba sala ba maman biso ba papa to ke idara bango ba maso roye de ba papa comme sens inverse nga ida ba papa Joseph na papa Félix yanga bango ba ide mais nga siko ngombel ba sala ba sala kombo na bango nga linga ba papa to ba maman ba ide so trop ba maman ide so trop so ki moi c'est ngo le so pe mingi mabe Kitambala bon bango moko bandimaki tango ba sololi na association bango bandimi ko zwa charge ya ko zwa podium na bango yango moni podium wana bazui eza na qualité te eza podium moko eza muke eza mabe yango moni bat nyos bazo déclarer ndenge ndeko lobby tout à l'heure bat ndeko mususu voire même président Zolo bazo zo ba disposition pona koyeba ndenge nini bakoko changer podium mususu na minute tozo yeba ke président Zolo azota la grandeur ya Dadi na ba œuvre tout Dadi a sali à travers ba rôle azako jouer pembeni ya papa major Zolo et lelo yo suko yo famille oyo bino bo pesa ki confiance parce que bino nde boza ba kolo Dadi malgré que aza na famille na biologique mais na minute yo bino nde fala ki bo organiser makamona po boyebi valeur ya Dadi bolinga bo pesa ye honneur wana kozo ba biloko lokola ba charge ya podium ko pesa ngo na famille bon mon teke ko kitisa ANTPC ko bimisa bino ke non bo organiser makambo ngo bien te tiana répondre facture et ko éclairci batu boy omoni eloko ngo yango tolobaka tangu ANTPC asala makambo peut-être na organisation au monde a les mêmes batu musu ba famille ba gena te biso ba associé biso te biso ba sali boyete pourquoi associé bango mais bino bolinga ki bo préparer ngo parce que batu ce qui na cause maloba par rapport à ba fan ba koloba ke non bino ndebo leli Dadi comme il faut. Maman yo kana ebisa yo Président Dadi a dans la famille monene biologique. Vous comprenez? Tant et l'équipe artistique c'est vrai, vous avez la raison. Sur biso famille artistique n'engé peut aux aboyer. Tant que Moutaza vivant, nous ne pouvons pas imposer à la famille. Vous comprenez? Donc il faut tout ça là na bango accord. Tous ces méta qui accord. Mais par rapport à l'accord, tous ces méta avec la famille, il y a un autre basali par rapport à podium.
Et on a ce qu'il faut une famille après ça dadi so bachango wa pobiso artiste autre c'est option senga tout ça là tout ça et puis tout ça continue pour ça raison pour laquelle le monde NTPC sécurité tout ça déjà prêt pour nous voir bimsa ko mais le reste c'est sous on a pour une famille après ça dadi bachembongo et non nous à l'association. Merci vraiment, merci. pesa na stade bacha batante ngai mwana kazi ya major Zolozolo na misu na biso major Adefsi famille ya Dadi Mbongo ya rota batante wana depuis 9h toyaki wana po bazana eloko te bazwi mbongo na ye batie na poshi bapesaki mbongo ka bino ta YouTube totaki na YouTube na bino totalaki yango bongo te lo bino babi ali mbongo nanu bongo te oh babi Adefsi mbongo bongo Adefsi mbongo po aza petit frère na ye propre wapi batia na bapoche ya baso ba chaîne c'est ça batia ngo wapi batia ngo wapi mama Olive pesi mbongo mama Denise pesi mbongo batia ngo wapi kwa major Zolo Adefsi bango mbongo na nini bien on a syndicate bien social asekaka kaka matanga ne désordre pourquoi kozanga mbongo nini boye oti bafie wana syndicate on a bien un quartier on va le banc mora syndicate bien wana wende nini matanga ne désordre pour la nuit bakobima na ebembe bino boyeba te bokosutuka désordre totia awa boyeba ke corbillard moko eza na nsima mais cercueil ebimela awa boyeba donc nzela eza ebele bakobimisa cercueil bake bamaiti cercueil kote mosusu po nde tosala boye tosala mosala biso na calme toluka te tozala emporte na sentiment famille malgré famille abétise biso tosala misala biso tolela ve na biso aza star akeye atiki biso tolela ye mpenza bien pardon bakima biso na ebembe te mpo nini biso presque totie mbutu te famille on est mal organisé. On est mal organisé. Oui. Après mal organisé sa famille. Bande connaît artiste bavandi. Bande la gani. Bibere bembe bima. Souci na yo na ngai. Souci na yo na ngai ezaka. Yoka souci na yo na ngai. Ezaka ebembe to kene marto kene rolela. Oh. Pas de ce que bito sabo. Idéologie utile kati bali ngaki malebembe. Yoko ngala so yebisa yo. Oh. Bibo mbongo matanga famille alo ba vérité. Boko c'est la masumu te, boko c'est la masumu te. Yebsanga masumu. Bino boko c'est la makam abunda yemoko akena koluka makamu yemoko. Ba français la bino bolo ba ya mabe wana bokena nango. Lobi. Eza yo na français no lo ba wana ko ko na ministre. Na biwa ministre yo kena koloba te masuma kuna rapona biso tozoloba o tozomona oyo mona tuna famille masuma za problème te to masuma tangu famille eweleli masuma tiki abi bino ne bosala ngomona na bia soki ezala ki masumu tala organisation ya mama Mindondo telle organisation telle ya papa na biso ngweri telle organisation on dit organisation pour kitoko ya NTPC so yebisa ngo oza ya famille OK c'est que organisation ya famille mbongo ko ina maboko nani mbongo tango ya kitango mama oli bakita mbongo apeka maboko ya nani ya mwasi ya Dadi mbongo ya mama Denise na mbongo ya kwenda pana bango moko oh tango ba papa le ba vérité oza débat tango ale mbongo oza débat caméra le ba tango mbongo ye famille eweleli batabole na famille tango la kina famille su ezu par na bango parce que bon ça l'organisation c'est masumu te masumu otena kata bozobana pona nini sur la minute ebsanga masumu nasome lamba te boso boyesa masumu osali poto bi organisation masumu atwaka charge ya nyonso ya cercueil ya siko papa tokati ote comment bino batu bozo charge ya makamona comment botikaki eleka à travers ya famille oui mais tangu papa botaka mwana na ye oui aboti mwana na ye asali
mwana aza ya famille aza ya biso bacomédie malgré mais boza de famille artiste normalement tant famille weleli famille biologique baweleli totiki famille basala makambo na bango to famille kokite so bofingela masumu asali masumu asali eloko te en TPC basala mosala na bango bien soki okende yango bongo famille biologique eweleli masumu akotika donc il faut que le gouvernement kunda bino so bokufa ke on ta kana sima siko eza no nini cher membre de famille tu vas pour na bilote au de kufi pour les mbolo kwa mutu na biso si aujourd'hui moi je mère na artiste ya Congo famille nanga oui na le kwa soda so soda kuba saka drapeau ba matin comme il y a l'état à présent matin ça l'état parce que na famille na bilote mon ya condition azate moi bolo c'est bon à l'état. Bon, c'est un compte bloqué. Pas du mois de juin. Vraiment, compte bloqué. Et mon amour de juillet. Maintenant, on va aller au et puis, bah des filles. Bah des filles major mongo. Et sont à Sima. Bah des filles. Est-ce que mongo bah des filles major. Bah aux hommes sont mariés. Sont qui tombent dans la Bible. Famille, bon bisou. Cercueil wana eza volonté ya koza. Boluka noko. Boluka noko ya famille. Noko na famille. Noko bakimi. Noko bakimi. Ce que vous sani ya tabi noko. Libulu ba bango moko, seke bango moko. Ah? So manzwanga ni e. So inzinga e. So mupamba ngana oyeba. Ngana oyeba. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Papa, zonga boy. Papa, zala boy na sima c'est pas. C'est bien.
biso. Ok, porta quelque chose CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou, CGTV.